www.potonapoto www.potonapoto. Les secrets de la réussite de vos événements, Lovelyz. It's simple. Try and try again. Lovelyz. Lovelyz événementiel, c'est l'excellence à votre service. Merci de me retrouver partout dans le monde à travers www.potonapoto.com, le site des grands, le site des professionnels. Ensemble avec moi, votre humble serviteur, Prince Bakali, après votre nom, l'espoir de la presse internationale. Pourquoi pas? Parce que je l'ai confirmé, je l'ai su. Alors ce soir, je reçois pour vous un monsieur. Lui, il est un membre influent du groupe La Team Wata, le groupe cher à Héritier Watanabe, à qui je l'ai fait un clin spécial. Mais avant de découvrir mon invité de ce soir, laisse-moi remercier les big boss, les patrons de ces sites, la personne qui m'a donné ce grand espace. Lui, il s'appelle Lamine Ndovo Moussako, les patrons de ces sites. Quand on appelle les journalistes du Saint-Esprit, on voit directement Lamine Ndovo Moussako parce qu'il est Moutema Flossi, la belle des belles, la première dame de Paris, qui est une première dame à Paris. Elle s'appelle Flossi, la belle des belles. Merci beaucoup à toi, ma maman. Et sans oublier coordonnateur Potonapoto France partout en Europe. Kersi Maé, les motomobs les plus aimables. Quand j'appelle les plus aimables, je vois directement mes staffs. Nicolas Onyinze, les plus aimables. Nicolas Onyinze, merci. L'homme des double Rolex en or, Kenny Mbumba, arme lourd. Et sans oublier, je vais directement remercier mes amours, comme je l'ai dit. Chico Obico, Made in Italia. Chico Obico, très fort. Made in Italia. L'homme moderne, l'homme qui arrête les temps. Et je vois directement la spéciale. Elle est très privée. Elle s'appelle Christelle Massengu. Christelle Massengu a vivre en bourgeoisie. Beauté et Latanzoto. Merci à toi Christelle Massengu. Et je vais directement dédier cette grande émission à une dame, la reine de Liège. Elle s'appelle Valérie Kachunga, la belle des belles, la magnifique, la spéciale, la bourgeoise. Merci beaucoup à toi. Et je remercie également mon vieux Yaouli Moucheni, le sel et les Code Yamboka, à Tchoucha de Dijon, au-delà de la fortune. Mitukaminen et Belé, Clément, à Tchoucha. Merci beaucoup Nandini à Dijon, Dijonville, la Katia France. Et mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme je vous avais promis, je reçois pour vous, lui il s'appelle Charline Pakalingomba, les membres influents de l'orchestre La Team Wata, l'orchestre cher à Héritier Watanabe, avec qui on va entretenir avec lui. Je le reçois ce soir parce qu'il a l'actualité. Les voir comme ça, il est l'actualité. Alors, on va décortiquer cette actualité ce soir. À qui je me lève debout pour saluer mon invité. Bonsoir, Charline Pakalingomba. Ouais, Prince Oula. Les gens qui sont partout dans le monde, si la personne est poteau, la poteau, la poteau, là, moi, message à Mouké, na bateau, ah, Mbotato, n'a pas nama, n'a pas famille, petit n'a pas de Binda, y'a ballon, mettre tout de bord. Batu baze belé, ba meto shaumba, be mambo kila, na ba staff belé, batu baza mde belé, dira makaya, Stormy Boy, Bobo Beloy, Rigoga, Madame Beka, Madame Beka, Rigoga, Bakapinga, batu baze belé, batu ba Franke Fouala, ba Peggy Dibinga, ba mon président, Pongo Pontiagi, batu baze belé, ba Vitesse Aimo, ba Malele. Merci beaucoup. Parce que tu es en résidence. Comme vous le remarquez, nous sommes dans sa résidence privée. Nous sommes en résidence. Il y a Charline Pakalingomba, membre influent de il y a Héritier Watanabe, il y a Orchestre Héritier Watanabe, j'allais dire La Team Wata, qui est coordonné le président
de cet orchestre, c'est Héritier Watanabe, que j'ai fait un clin d'œil spécial. Merci à toi, Dadi Mavungu, les nécessaires Dadi Mavungu, merci beaucoup. Et sans oublier Gaston Mavungu, Fire Basket à Paris, sans oublier Amédée Mackenzie, Poutine, garçon de disque, Amédée Mackenzie, Poutine, garçon de disque, Dadi Mavungu, Vungule. Dadi Mavungu, Vungule, Masolango Yango. Alors, merci beaucoup. Et Charlie Pakalingoma, avant de côté l'actualité, partout dans le monde, Tony Belé, devant mon poste téléviseur, d'abord pour la Nabiso, yo d'abord pour l'actualité, mais avant de décortiquer l'actualité où ils aillent en personne, parcours nayo comme membre influent, il y a Latin Wata, orchestre cher, il y a Héritier Watanabe, et puis aux alapés artistes musiciens. Donc, il y a des paramètres sur la pour la mais avant cela, pour cela, parcours nayo pour que tu aies l'actualité où ils ont la mission. Parcours. Et ça là, comme travailleur dans la team, bon, on a géré comme administrateur dans le groupe, il y a frère Héritier Watanabe. Il y a beaucoup de parcours, nous allons musiciens, nous allons se retrouver dans la team Wata. Ah, bon, nous, les colons, nous pas c'est toi. Moi, surtout dans la boîte à Maka, dans l'école, dans la boutique, dans l'église, tout le monde. Bon, koyemba kosala bona kora na banda oyemba na sebeko na bandal na chiba na mwana bandala solo bon na yemba wana nga bandal te nga ninga ko se limiter te nga za Congo Kinshasa makambo bele nga mais moi précision pesa là moi bien le roi vient nga les bourgeois docteur Kinkani aza mwana bandala solo wana vient nga propre logo lobi la mwana bandal se nga pendal nga siko na logo na landole na makambo bele nga pouvoir wana ekendaka te ndire ndali te comprendre na beti wana na korade na sebiko moko na battere aza te nazotouche ekoleka na babokola na banini ozokende chiki mais moko boye oyebi na kotuka balar bafie bazoteka essence ezomemo ezosala boye yango ebeta ngai mpe bona ndenge age mais yo yebi. Alors Charlie Pakalingoma lelo tosola na yo oleka na orchestre ya Weranson en tant qu'artiste musicien, mais au tika musique ça la na banchik ezalaka tangi nchi yozo préféré section boye po orienté na nini boye mais eke nango te par rapport futur no ko futo no mosusu ke na bon de ça comprendre kimino classe te toko wana te na opeso exemple tokoki kotingama lelo kote omonaka ndula yango ezofuta te ndula yango ezomena na boye ndula yango ezokende boye okokoboma 10 à 15 ans na kotingama kaka nazala musicien ma ozwa te okopwana basotaka mpo oyeba ndenge nini okoyeba okesa eloko mosusu lokola deja nayebaki ndula eza don eza makambo na ngai nakoki kokende nango te neti kaka yango wana omoni ekendaki ya kote. Et pas Weranson, nous avons contre-temps à voyage, nous avons présent de l'Onara, et fait à patient pour s'habiller. Le Bungara, patient pour s'habiller, la lune, la fort. La Braza. Oui, puis Braza n'est pas. Ça, vous savez, là, ex-accompagnateur, il y a une musique à maison mère. Oui, puis quand on est dans la Braza, on a Mouchila, dans mon Congo, il y a Mouchila. Donc, vous avez quatre ça. Il y a des gens qui ont sima, beta. Bafungoli saki babeta ezali na saki ya guitare ka poche sima bazwa efe de baofungola saki bayibi yango wana nanga joyozo nimoloba wana yango wana kobeta batutu baokomprendre ke batutu te parce que batazwa bape babenga non fa loba mwa bien parce que ça yoza la suivi mambo na osola bongo na omema wana ndenge wana parce que bato baotala biso ba Valérie Kachunge émission eza dédié na komona ya za règne à Liège alinga mo ba précision ya bongo parce que bakobeta na mwa trop azomona ngempe mwa kilo ba Christelle Masengu na kati ya Italie la spéciale oyebi nga sikoyo bagérardine suite Henri Gogan partenaire privada ya kosalana te wana nani wana Henri Gogan wana eza baclé badeverrouillage ifo kaka bacristel yo na mono militaire mais trop au comprendre mima biso bango na parcours wana bango sikoyo balinga mpe nakende na mwana ngila ekendaka bien problème te esangisa ngo kaka toyaki braza bavie batala na bango mpenga pecho ebe bolo pecho makambo kio
et au Kende, contre-temps, ça la bonne privilège. Au papier, ça va pas tout. Na idée que yende, patiente. Et là, on va patienter pour après on a patient bela, patient salabo, patient salabo, patient salabo. C'est que tout chité, tout le monde on a tout au commun à Tonia. On a des tapés on n'est pas d'offre. Nous sommes battus, tout quitter Bachela, tout quitter Bailous Machuda, J3, n'a pas Kanyama, tout quitter Petit, brigade. Tu recrutes bateau et tu as recruté. Na ba brigade bino ba recruter ba brigade ko to bango simbaraté on va donc ba. Yo recruter wana qualité à qui a artiste musicien simple ou musicien na to na longwe wenge poto ko ça Tonia. Nos artistes musiciens simple. Pourquoi nous ça la Tonia net parce que la vie Tonia et ça il y a Adolphe Bingens le président qui Azala na poto à ordonnant. De yende quand on constitue orchestre ya zalate après ça les recrutement banda ça Adolphe. C'est vrai? Oui. Et pas Rami Amesi na maman CC na pigeon recrutement banda. On a pour nous ma voix et ça ma accompagnement ya musique ba ya po ba pesa moi flair mais nous les autres. Merci beaucoup. Ndoulo Bazobeta Yamonate, Charlie Pakalingoma, toujours continue entretien à Bisso. Comme je l'avais promis, je reçois pour vous, je reçois ce soir. C'est mon invité ce soir. Lui, il s'appelle Charlie Pakalingoma pour vous qui venez de nous suivre tout à l'heure là. Alors, lui, il s'appelle Charlie Pakalingoma, les membres influents du groupe Latimwata, l'orchestre cher à Héritier Watanabe. On continue toujours notre entretien avec lui parce qu'il y a beaucoup à parler avec lui. Merci à toi, merci beaucoup, merci infiniment. À toi, Chico Obiko, l'homme made in Italia, Chico Obiko. Merci à toi, Dadi Mavungu Vungule, les nécessaires et sans oublier Faya Basket, garçon de Paris. Merci à toi, Amédée Mackenzie Poutine, garçon de disque, Gaston Mavungu, toujours à côté de Dadi Mavungu Vungule. Et merci à toi, la mine de Vomosakoli, le patron de ce site, le big boss, le patron de ce site, la mine de Vomosakoli, très fort. Boss, il y a aspect, boss, il y a charisme, boss, la mine de Vomosakoli, merci à toi. La spéciale, la bourgeoise, la magnifique, Valérie Kachunga, la belle des belles, la reine de Liège. Mireille Ekomissa, la grande dame en Allemagne, Allemagne Toumé, Bibita Ekomissa, la fille de luxe, Bibita Ekomissa, merci beaucoup à toi. Paola London, la femme de Valère. Ozomona bana basi ya bien, bana ba mama ya bien au baïbo solo là. Paola London, la femme de Valère. Christelle Massengoé, l'italienne la plus suspecte, la beauté. Ils doivent appartenir toujours à nous autres. Christelle Massengoé. Alors, déjà qu'on a la pembene héritier. Et ça vous voyez banate. Et c'est là mon aébani gaga ba petit na ba junior masaro pe ba ebani tazala na yendati. Kopon ba Cédric ba petit na ba Cédric wata ba ebana na canal ave na bango gaga mais ça la raté na ba faire. Barsek Robert Kantouf petit à parler na canal. Ba te bele ba ebana mais orientation ya makambo na objectif na prise de conscience exacte. Et on a eu un peu de la boîte dans cette pour embellir bayebana embellir tout temps ba combo embellir bazana milieu musical lobby na bango ezote ya biso mabe lobby na bango next level ezote ya biso to Holanda te que to landa bazana banzela moko bien ba te to Holanda le moso banzela bien na musala na ba vie sociale na ba vie na ba ndenge batu ba olingana ndenge na makambo linga moto akomela. Merci beaucoup. Lui, c'est Charlie Pakalingoma. Nous continuons toujours notre entretien. L'ami de Vomosakoli, le patron, c'est les big boss, Motima Flossi, la belle des belles. Maman Flossi, la belle des belles, la première dame de Paris. Merci beaucoup. Charlie Pakalingoma, héritier Watanabe, a constitué orchestre Nae. Oizo Bengamana Komo ya Latimwata. Audio Bimisa album, Oizo déjà sur le marché, et s'est comporté normalement sur les plans journalistiques. Là, je vous informe sur les plans journalistiques parce que je les suis, journaliste et j'ai fait la chronique musicale, journaliste d'investigation. Merci beaucoup à toi Chico Biko, made in Italia, très fort. Merci à toi.
Merci. Alors, Charline Pakalingoma dit que ça sur le marché, retirada. Lelo Oyoyo, retirada et se comporter normalement, voilà volet du bosso. Deuxième volet, Koyoka ex-patron et hérité Watanabe. Koloba peut-être que moi nanaye a foutu par rapport à la générique Nenga Yoke là-bas, banane Moussousou, à la générique. Affirmé. Fouté. Pour répondre, c'est là on a besoin. La Tony Bonabi, Sokyo Yoki a lobby que non, Ndenge moi nana ex moi nanaye, il a parlé Nenga Zalaka musicien naye, a bêti générique, mais Ndenge Sikoyo. Banane Moussousou ba bêta raté, Ndenge Zalama, non carton ya makasi, parce que nana ebi réponse nanga par rapport à album Ndenge Nini, il s'est comporté, nana ebi yango. Mais na lobby, point de vue na Soki par exemple, a nié yango, non, ils ont na pifo wana te otoyoki la bango. Oui, ndenge bablade te moke nabeta ndule nazala ntango baplan ezosala soki ezalaki erreur tonadoloba disque générique yana na super forme tozongisi générique na ndenge ezalaka kala tolongoli générique na ndenge bato babandoya nango kaka swede na omemi wana système ni te zongi ndenge ezalaka kala bato babina vraiment kogidare ebete epandeli ti suka na baidéologie toujours ya baterrain ya football omoni wana eza site oyo toponaki place tosala clip eza teke o terrain football o nini non oyebi ke place oyo toye kosala no clip non mais on tient entre parenthèses et là terrain où ancien joueur il y avait club Bobo Bobutaka Koufa 4 janvier 24 apparemment si Tala Pezala sollicité par Rio proposé par Rio et là problème était dans la mouton là je suis un travailleur tant que le site donc ciblé bas site surtout que ba côté ebeti côté dans le beti il faut ne pas encadrer site. Et la place on va relever pouvoir, gloire. Depuis que Bobutaka Koufa Bobo, tu as besoin d'aider Royal Sousouana à créer événement. Mon gars, mon nez, la Moussa. Au hasard, ex-footballeur, personnel. Vous comprenez, au hasard, Bobutaka. Grand Jogo, Batobele Bayoka depuis 78 il y a d'ailleurs. Comprends? Tu as besoin d'aider. À un moment, tu as besoin de ba musicien batalako bazolela nene wata ko relever défi ya boboto la gloire na commune o eza ya bango na vision wana eza te to la musa bobuta yo poko ozolo kango ke mezo lo ba déjà eza ngana za na commune akili wiye ya boya mais ozi succès pe ya makazi ngana za na commune akili te eza la ngaji ko solola na na commune akili soki ko te zangi nga pakate que ba masa misusu neti ya la team ba ofana na commune ondela musu da ba lia bango ba point boyo stratégie nous ani pour aller au ba pointer parce que ah Charlie Pakalingo mo ebi non MOP ozala moi idéologie mo boya ki yo kaka so ezala ba masa mususu ya la team wa tapete ba ngaba lia bango ba point mais ko ba point mais comme ezayo Charlie Pakalingomba to rassurant langage ko solo la omoni ko solo les années koyeba kosolola koyeba kozala motu oyo abomaka peka ke bapomba nda babimisi bamachete okoti na katikati olobi bayoki c'est pas donné à n'importe qui eza bagrâce tas d'esprit oui biso sikoyo towana bagrâce. Merci à toi, merci infiniment à toi Faya Basket de Paris. Alors Charlie Pakalingoma la team moi tamwa nous maison trop Brandon ozala animateur na bino abwakaki na disque. En dehors de la déplacement, à partir de Moka Oazali a annoncé départ dans un orchestre Nabino. Dadi Mola, directeur en marketing de l'orchestre Héritier Watanabe, a autorisé l'accident. Accident est le bas moi trop. Oh non, la team moi nous moi trop, Koyoka nous moi trop. Charlie Pakalingomba, anga longwana epeli susu parce que azomona ma maison tambola bien te. C'est dû à quoi? Comment l'orchestre m'a soumis, mais il faut le dire. Pourquoi? Ah, Nzambe.
oyo alinga loba to comprendre kana yo to pour loba il faut mokonzi ya mboka nde apesa accès po soko olingi oloba seke bapesi yo accès mais to comprendre que Charlie Pakalingoma aza bel et bien alati mwata tokota kasi sikoyo ya Dadi Mola aota osala accident eza problème te accident moko mpe otosalama sikoyo ti tosala émission awa accident du travail jeke elongo ekwei esali kotoreprendre nani toyebi te tosola oyo tomoni cameraman na biso tokutana mpe na accident moko awa seke Dadi Mola soko osambelaki te jour yango bon oto okenda kotouche biloko moko boye tutani na biloko moko boye c'est mettre entre parenthèses oyebi na bagroupe okenda kotouche biloko moko boye tutani wana Dadi Mola oyebi na bagroupe explicite na mpona na intéressé na oyebi na bagroupe ezalaka ndenge nini ozomona le vie eza est-ce que patron moto otindo okende osimba kisi bino moko okende bandokanga verité na kisi alingo mingi yo ozokanga mutu oyo aza na lolenge no ozomema na mambo na question na posaki yango eza nazokende ozokanga mutu na kisi po alingo mingi po asala boye mabe ozosambela mingi na église po mutu alingo te sala mosala zala na eloko oyo komonisa mosala no na miso ya bato bien zala na eloko oyo kobandomatisa mosala na yo deso na comprendre bien Dadi Mola ina héritier na kisi po alinga nazopesa baexemple ekoti mpo yo ozolobaka latine elingi boma nzoka latine nalobi bongo te ozwakise ngai héritier watanga batala biso nabi te latine elingi boma yango lobi nongo Dadi Mola asali accident balobi la team elingi eleki te nalobi bongo te nalobi Dadi Mola soko mwena question nanga te Dadi Mola atosala accident aza membre lokolo boyango c'est que eza accident na ka nyonso to ezokwela yo obukani likolo ndako ekwela obrike bayibi yo bilamba nzambe alobi komitungisa te oyebi te nakutanisi yo na problème wana mpo na nini moyibi ayiba opolobi na pambolo seke koloba tro te komibetisa mpe mabaku te bo eloko wana olobi kumisa nzambe problème te eloko wana Dadi Mola nasilisa Dadi Mola akumisa nzambe ya nzambe merci kumisama fe oyo nakutani nango ezalaka yo moko oyebi talaka na bimi boye makolo mibale ozoba Dadi Mola mesapusapu kutu mutu aza dangere bo eloko olobi keno baoma okini na banganga okanga po eza réalité ezala na orchestre na bino te napesi yo exemple ezalaka partout ata na kotangisanga bakombo ya bato te na bagroupe to biso ogere toyebi kogere tofandi na bato naza chef lead instructeur ya bapeti nayebi vi ndenge nini etambolaka bapeti na jeunesse ndenge nini ezolinga otambola. Merci beaucoup. Témoin d'ambiance Brandon départ na ye. Brandon départ na ye informaki nga keve na mina ekutana na mutu moko partir à Turquie pour na bandenge nini na kobeta idéologie mais nazozonga. oyo nga naza mpe comme encadré instructeur ya bapeti alobelaki mpe mokonzi ke tala peti na biso Brandon avatar adeplace alobi aosala boye par après nazwi fuite ke aovoyage azokende ne nayebisaki peti nabi osali erreur pourquoi eza erreur yo yebi kozovoyage ozokende no bien yebisa biso ke okovoyage okosala boye yo ozobonga mo voyage mondimi obwaki osilisi ozofanda nyo olongwe na idée me dirait que to déstabiliser comment makambo na oyo biso yango nayebisaki to sololi to rigoler na petit nanga esili Brandon place na ye abwakaki pao place na ye abalusaki zelo place na ye amonaki kakochapwa na institution oyo esilaki deja ekokaki Brandon azokende po to akesala vi na ye
cher à Héritier Watanabe. Boss Live, on l'appelle ces derniers temps, mais c'est le chanteur. Clin d'œil spécial à toi, mais c'est le chanteur Héritier Watanabe. Boss Live, merci beaucoup. Lamine Dovo Moussakoli, le patron de ce site, le Big Boss. Telaga Lelo a suivi partout dans le monde, sur tous les 5 continents, grâce à ces messieurs. Il est journaliste, bien qu'il est patron, il est aussi journaliste du Saint-Esprit. Lamine Dovo Moussakoli, le Big Boss. Motema a Flossi, la belle des belles, ma maman, la première dame de Paris. Kersi Maé, le coordonnateur Poto Napoto France. Partout en Europe, coordonnateur, c'est Kersi Maé, le coordonnateur général. Pire Longa dit les maestros. Pire Longa dit les maestros, mon ami personnel, merci beaucoup à toi. L'homme de double Rolex en or. Kenimbumba Armelo. Bomesana Combo Mikolo. Chico Obico. Made in Italia. Chico Obico. L'homme moderne. L'italienne, la plus suspecte. Trop classe. Bibita est commise à Mireille est commise à la grande dame Paola London. La femme de Valère. Valérie Kachunga, la belle des belles, la magnifique, la spéciale, la reine de Liège. Valérie Kachunga, merci beaucoup. Nous avons le bel on a autant à Bakomo ya Batute, mais Batubele, Baébel Charline Pakalingoma, Batubele pour Bama Bengayo, ADT à Kimpouya, héritier Watanabe. Et yon ADT à Kimpouya, Pena Sankara, c'est comme si courir les cas sous bien parce que yo yebi ba raison nango explicité, bateau va comprendre qu'est-ce qui se passe entre chaque. Rapport à l'idéologie de l'Ingoma, orientation des mémoires bango protocole solo là. C'est que Sankara de Kouta na ADT à Kimpouy basé l'autre côté des Vaillot. Plus que mapa. Na ebite. Muto loba kuto aza. Ezate on azaka na poto. Momia ya Kimpouy petit terre nanga Renata na poto. Aebi ba huis clos. Na entre parenthèses. Wana eza foyer à petit terre pour nanga chomba systématique pe déjà na tumbaki déjà. Dende ba finga président na wana ezala na ba 12 par code. Te 12 ou te ba frater pour ba boma wenge ndenge ba boma ngo wana kufa. Basenga héritier ba mbongo wa basenga ba continuaka bango na bango ba ebani ndenge nini bayaka kosenga. Comprendre tant bazoninga ba boma na tala ki bango na bima ekomi exagération. Nana ça de mon vivant nazo vivre pe meza bazo oser au télémili bango moni na télémela ka ba on a ngo occupé bango souté pour réponse ça ka tete parce que au monde que no ba niveau na haute ba ko répondre était Sankara afiba ba micro ba ndenge na ndenge ko ngembula ba sapato pour que les poto ngati na kufa ata sapato Michael ata Jésus na fiba te mais là les mêmes Sankara na lelo pe on ba trop mambo Chico Biko ayebi amo la mine de voilà na Paris ayebi masolo au long de double Rolex en or Chico Biko Mbembo aza les diables Chico Mbembo mais parce que Nicolo to vivre une époque ya Chico Biko mais l'Italie Chico Mbembo légué Chico Mbembo légué so to pesani ba date koli na nga na lakisio ya Chico Mbembo na ya Chico na wana Obiko na ngona ya Obiko elibo te made in Italia et gogo ya liboso mais mayonnaise rien vous comprenez alors donc quand on a l'actualité là mamso Bunga comme vous le voyez dans cette émission nous sommes dans sa résidence dans son appartement Charline Pakalingoma vous imagez tout ça en appartement. Sankara de Kouta, Oya Otala, et puis ADT à qui pour pas un bon frère, non, parce qu'à Balan de Konayo. Non, un message dans Pierre Bango, t'es pas vu dans Bango. Mon toisui n'a vu, on a un maçon. Avant, mais déjà, on a 70, 50 ans, on a changé. Dans la maçon. Exemple, parce que ils ont appartenu à ADT à qui pour Sankara de Bango, ADT à un chauffeur, il y a Chris. Il y a un chauffeur. Aza, fille chauffeur, fille. Chauffeur, il y a Ibanga. Bon. Comprends? Bon. Avant d'avoir même technicien général, il y a maison mère. Oyo Abima grâce il y a Bracongo. Sponsoring à Bracongo, mais il est là moto. Chiki na tanga ba history nini oyo ya place ba batanga wana ko de diete. Comme on y a sur deux ambons, on a tangi Ibanga pour ça moto nanga akala.
Vous comprenez? Il y a la Sankara. Baza ba ignorant ba engra ya moment na vie a détaillé la chauffeur Bobo Sankara qui et l'autre côté vaut rien abandon la bay guerre le ça comprend bien vaut rien tout mais on ba terme nyonso ba terme tout mais yo monte la Sankara mandon la ta pantalon Adolphe Adolphe nda munene Sankara muke bon kutu Sankara comment na moi santé bon ma ba mal forme na e azaka na ba maman a mal forme. Moutou ma bé, Libumotengama, forme à Sankara Zalagate, soye banate. Mais bandaki kolata. Au monde a blouson Adolphe. Et bimi déjà pas. Et bimi soki nini impère. Soki Nzambala, soki nini. Tala kindoki abongo. Il faut ça la monter maman cache. On va paramètres nous donna yo au banda au monde ngo. Naza mwana ndali d'origine. C'est pas bakoko na biso, c'est pas papa na biso. Et bien aloba sommet l'héritier Dimaki a silisa ya moi bakise le soubi de ça la fête a sommet na chassa au pire moko héritier bima ignorant. Ouais. Sankara. Habitant héritier ya maison. Héritier ya maison mais bon pe héritier ya maison mais OK bate. Héritier ya maison mais bon c'est maman Sankara Lobala, on va mensonge. Mensonge, tout en français, bon, mais on a des lingales aux amis. Bosoto, bêtise. Membre influent, la team Wata, orchestre Yabagène, orchestre Yabintelo. J'affirme ce que j'ai dit. Merci à toi, héritier Watana, de merci de Chater. Nasistaki, na metagi un peu au salon de la recherche. A confirmé que non, ils ont orchestre avec Télo, sans parti pris. Je sais de quoi je parle. Merci à toi, Héritier Watanabe. Alors, tu as commis presque la souka émission mais avant une dernière question, tout ce qu'on a des questions. Charlie Pakalingomba, orchestre, ils ont un enregistrement. Papa, yo ga siko na beto no sete. Et ça le bala moto na ko. Alanga idéologie par rapport au concept il a fallu pour papa benga Tembesili, héritier du moto na Tembe, Tembezo continue. Mais Tembesili na moto na Tembe, c'est quelqu'un qui affirme na yemo que asana Tembe. Te remember on a ninga politique. Toto mo muke parce que to boy bato ba hotel biso ba yoka. Toto mo muke amema concept wana bongo et fabricage pe ayena concept ya maître maestro. Héritier ayena concept ya maître supérieur. Yo tozo solo la tout sauf rien. Héritier aya maître supérieur avant bango tout. Na ba dika. Ala déjà supérieur. Comprends? Richard ça déjà supérieur du Kala tout le monde cao. Tu signes ma rivalité. La grande rivalité. Il y a pas tout boy. Na banani. Na ba artiste tout grand. One héritier. Pourquoi ça na depuis? Moi donc on a un travailleur il y a pas de mettre au relèvement ba gloire. Moto na moto na otota makombo azwa tay toboto na gloire. Moto gloire na ebi gloire mo ezalaki ya parenthèse. Moto na fali tay po lingi katanga makombo ya ebi gloire ya. Moto na fait tay gloire ya. Héritier pe ali affaire. Moto na ba faire na ba o ba scram tay ba moto ba teta ma tout le monde. Et on moni ba linga ko sentir na te ce sont mes amis. Nani ba masa na yo. Est-ce que on a ordre la route que baza ba masa na biso que baza ba. Bon bato no so tanga na baza ba président, baza ba collègue ya président, c'est que baza ba président ba bi ba masa na o te yebi. Biyo ne fo no luka bango peut-être na ndenge ya amitié ya kalamelelo ba la suba ba masa na o te ba masa ne ya président na yo. Bon, wana to ke de gauche à droite ba mandi ande ba. C'est la normalité. Quoi apparemment bato ba loba ke yo ke da luka bango bete ba porte. Ba ba président ba mandi. Oh, il va bete ba porte. Ba faire rigola. Ba mandi. Faire banana e banana e faire. Banda to e banana yo. Si au commune moi ba moyen no bo. Déjà na benga na chom. Le ba vérité.
wana message ozo lancer na Ferrigo là tokoki kobengana na tshombola mosu na encourage nga na kosengola est-ce que nga naza moto ya bien est-ce que fere soki oza na avantage nde oleki nga balengema bakoya bato ya minene ebele bakoya yoyebi teke bafali bayebi ke nga naza guerrier nalukaka bango te ntango ozoyebisaka makambo ya poto est-ce que sankara koza na poto nga na poto te mpo nazolinga te kobuka mpe aza eloko te aza na kutu nayebi ndako ya papa na sankara te me ndako afe na biso yango wana eza place nga nakola place ozolaba dokta sankara akoli che bakoko bana bakolaka che bakoko lemo soki ndoki ya tata mwasi elata ye dende oza ozoqualifie sankara mbambo so akosana kindoki ozoqualifie bongo eza qualificatif te l'air mosusu akozwa mpe mopepa batata mwasi okoli na ndako ya famille oyebi te kendaka bongo tofanda kimia bajaki molokwe baza baprise age na bamaster JDT bapopie baserge mabiala bamaster baajani bamaster bafere bato wana tuna otanga bana bango bamaster kolanda baorgueil te devant nga oloba te devant nga okoloba te mambozodoba yango wana devant faire akoloba neti nini ketosola nanu biso mibale nde to kuna baoyoka biso te biso mibale bafere orgueil ya pamba eske fere na bambongo nde na bamakambo netu oyo omelaka oui c'est un patron c'est un président ya groupe makambo ebele niveau nanga te niveau ya kokoka kogere nga eza pasi to mais héritier watana bazogere yo aza collègue na bango aza na orchestre nde mwana aza soldat aza mama na soldat asilisa formation tout affaire basilisa te akima batikaka charge. Merci beaucoup Louis et Charlie Paralingo Willy Moucheni. L'éternel Kolbaya et Bénibas Sarana Meko dans Zanaka Moko. À toutes les Dijon, au-delà de la fortune, Moutami Toukamine Belé, Clément, avant Nana Dijonville, merci beaucoup à toi. Sans oublier, bon, mais ça n'a Congo Mikolo, on benga benga on mini moi trop made in Italie, Chico Bico. Merci beaucoup à toi. Même Charlie Paralingo, non, non, on dit quoi les parce que Chico Bico est très mystique. Si on est à Paris, au moins on a Fire basket, garçon de Paris, sans oublier Amédée Mackenzie Poutine, garçon de disque. Fire basket, on a petit frère pour moi à Paris. Bandadi Mavungu Vungule. Bandadi Mavungu Ndena Boaki Ekono, na bien. Merci beaucoup Ndena Lobaï Kaka. Asa très fort. Made in Italia Chico Bico, très fort. Merci à toi Docteur. Docteur Kinkani les bourgeois. Docteur Kinkani toujours à côté wana oazope mamuke côté malili. Docteur Kinkani les bourgeois ya solo. Merci à toi la reine de Liège, na Belgique. Na reine na Liège, reine azalaka moko. Elle s'appelle Valérie Kachunga, la belle la magnifique, la spéciale, la bourgeoise. Talala lelo tout ça na kati ba bourgeoisie bo Steve zelanga ma image au bien Samusa yango tout ça na kati ya ndaku mokile comprendre que tout ça na ndaku ya Charlie Pakalingomba membre influent ya la team Wata l'orchestre cher à héritier Watanabe bon mon que non ba héritier bien vivre bien boss live Gogan mais c'est le chanteur album qui toko. Merci beaucoup, c'est ça commentaire. Merci, merci, merci à toi. Lamine Dofomo Sakoli, jeune boss. Oh, Aïdo Solula, Aïdo Lata. Il y a un boss, mais Aïdo Lata. Mais Lamine Dofomo Sakoli, l'homme n'est pas côté. On a monté ma flotte, la belle de belle, la première dame de Paris. Faut mon à moi aussi. Faut mon à moi aussi. Merci beaucoup. Alors, Charlie Pagalingo m'a tombé pratiquement à sauver l'émission Abisso, au salaire Abisso Honneur. Lelo. Il y a un pour que tu entretenir concernant l'actualité pour tout solo. Impression des années, ça va retirer bien et puis je suis Wata tout parce que j'aime tous le gars de je suis Wata. Message à Souka. Message à Souka. Ma fanatique tout y a la team Wata. Mercredi nous avons la cabine de santé. Même l'absence de la boss. Yango makambo tozo bandela bientôt là yemoko abindeni a rolongola
Makamboto oyeba nene ya routine makamboto na yeba nene ya continuer au gérer makamboto chaque mardi mercredi toza na cabine de santé mais ba mbote ebele pa ya moko mokonza mboka la pulga Totorina mokonza mboka ou mokonzi orchestre mokonza mboka Totorina sur le plan musical mokonza mboka sur le plan musical mokonza mboka Totorina Watanabe la pulga. Mais c'est le chanteur. Mais c'est le chanteur. Bon, oui, comment on est là, mais c'est le chanteur. Mais c'est Alanga Nzembo. Ah, idéologie là, on appelle ça comme moi. On a besoin de retourner avec nous. Héritier Watanabe, boss live. Non, c'est là on a retourné, on a eu moi explication à comment on a bien qu'il a besoin de retourner. Mais non, c'est les effets spéciaux parce que les gens sonnent à moi bien fort. Mais c'est le chanteur. Yo, tu vas te pas quand on a parlé, il faut bien. Des ébélés, là t'as bon habité, ça parle, là t'as ma boue, mais la vache, on a besoin d'un petit peuple. Pour l'objet vision, ça y a ma camouflage. Très bien. Peuple ya likolo trop influent, bato benter, bato banini, na kozo bango tout. Mais c'est facile, na comme 1 million. Merci beaucoup. Clôture ma dédicace et puis mot de la fin. Pour les saluer. Général Akafoulek, Yosaya Palin, Diramakaya, Yosaya Palin, Chikombembo, Bobo Beloy, Oberman Bakila, Patrick Ebinda, Chuchu Debo, Pongo Pontia, de fois que voilà, Imo Vitesse, Naniko Diastori. Yosabé Apalin, Riri Gogan, Géraldine Suika, Riri, Madame Beka, Mbote Lisusu ya trop, ya makasi, na bana tout ya komina Kinshasa. Na ndenge bayambanga, na ndenge bazopesa mabele Nicolas Onyenze est le plus aimable. Mabele oyo, zana bakolo te, poza la mukolo mabele, il faut créer une institution. Nicolas Onyenza ko rené na banda les ana mabele nete Nicolas Onyenza ko rené na nini Nicolas Onyenza ko rené 3 fois mobile on a connaissé na tina bakave pepele ko rené na merci Aisha Masengo batu baze belé Dr Kikani puissant plus que puissant donc otolo Kikani 2 fois te Spiritas makasi eleki bourgeoisie Yaliboma Abdul Fondo L'Mfondoske Abdul Fondo joyeux anniversaire Abdul Fondo l'international Abdul Fondo l'Mfondoske Abdul Fondo l'international l'Mfondoske vient à biso parler oyebi kozala na bapetite ya bien pe bele na mboka ezalaka bien neti banani wana neta moswahili na bapanama bapeti na nga baminataka basele bapeti baze bele na obosa na bakombo mais eza na ntina te mais okimi mo ndenge alwanga kotokele parce que l'incontournable Djougou Mbala azotala yo na bapeti na nga ebele bafrappe accord Guerrier Salato Junior Paka Diamant Blanc Mwalimu Museni peti na nga Gelor Wajin Papi Flash Photo DJ Ken DJ Stuga, vous comprenez? DJ Aska, Baza, Sylvain Lumbila, Maman Monique, nous avons récupéré déjà pour Balela qui Maman Monique, nous avons déjà récupéré Bino pour Golela tout l'équipe m'a bé. Simon Tekalava, dans Denga ya Luanda Tekalo Montema, vous comprenez? Nous avons ma petite rebelle la plus diva. La diva la brésilienne, Petit Nangaï, Sylvania Makoso, Georges la Brazzavilloise, Nazana ma petite Yele, Babiraï Mwamba, ma Petit Nangaï, ma Bibi Chibomputu, ma Gladys Bomputu, Souka Film, Adeline Panzu, top modèle. Wanaza ya Palin, Nandenga Baba Congo, Yebika Mboka na biso. Na peut reproduire Souka Film na mère à Palais. Souka film eza wana pour ma solo akati mère a parlé à légitime madame il y a la madame ngam na réveiller comme on yo bois qui était Amon Yangendi madame légitime mais pour nous saluer pe
oyebi kaka nde makambo ngo ekendaka mwa kotoka mwa ase yoyebi eza nango wana me bakura baafrike nameka kopesa mbote epai ya mama mokonzi eza honneur nani wana mama mokonzi mama sese lolote molisho zala nao place oza wana eza ya nzambe tozowela te mokonzi ya mboka baplace oza na boka mpe bapeti nanga bajunior kila bax na koboka eso neti aleki na gaz bien ke miso ekomi na suka aleki na gaz mabe junior kila bax aleki na gaz ala peti na ngai ngamu na rekita bango yo to rekita bango na rekita tout le monde donc comme na suka ya miso mais na yambe pe plus prochainement to yamba to solama solo o ya kati alors to clôturer parce que to bi pratiquement na suka baba peti na ngai na rekita bato bazepede kulele na kosa na to de kasopo peti na ngai leka na ndenge eza wana ya bola cheval blanc diedima peti na nga plata ngwangi gires foudre kunzardo mbeos yo na manzekut boyebi ndenge ekendaka mbeya Merci beaucoup. Lui, il était ce soir, mon invité de ce soir. Lui, il s'appelle Charline Pakalingomba. Charline Pakalingomba, il nous a fait l'honneur de nous recevoir chez lui, dans l'appartement. Je le remercie d'avoir les nôtres, d'été les nôtres, j'allais dire. Merci à toi, l'ami nouveau, nous savons les patrons de ce site. Merci aussi à mon long ami à Charline Pakalingomba, Harmonie, Maman Harmonie. Il faut bâtir ça, Maman Harmonie, parce qu'il y a tout ça l'honneur. Pour mon structure, il y a un bongo, pour mon idée au Charline Pakalingomba, à Sololi, si c'était dans les bons, apprécier ça. Alors, merci à toi, Yaouili Moucheni. Bon, mais ça n'a comme au bout que n'a clôturé naïe. Chico Obiko Made in Italia. Merci à toi, Christelle. Nakatia, Italie. Moi, si je vivre Nakatia beauté, je vais partenaire dans notre domaine. Merci beaucoup à toi. Et je remercie également pour clôturer cette grande émission l'ami Ndovo Moussakoli, les journalistes du Saint-Esprit, les patrons de ce site. Merci à toi, Flossie, la belle des belles, la première dame de Paris. Retrouvez mon prochain numéro avec le même plaisir. Si vous avez aimé, dites merci à la grande équipe technique des potes de la pote Kinshasa. Là, je vois derrière la caméra Steve Labé. Merci à toi, mon réalisateur, monteur. Chris Mwepu, merci à toi, ainsi que les potes de la pote Kinshasa coordonnés par lui-même, votre MLS serviteur Prince Bakali, appelé autrement l'espoir de la presse internationale, la vitesse de la presse. À la prochaine, au revoir, bye bye. Petit Nangaï Debi Bak, na lemba Debi Bak, na lemba Géraldine Sukariri, maman na Kev, Maële, Bikamona Motote, Petit Nangaï Christelle Kapinga, vient en Lingomba Paka bientôt. Naza pena Titan Panzo na loi na nazoya yebaka ndeni to développer pour Lingomba Pakaza sans frontières. Moto ya bato tout doukoure mazono mayele papi flash mayele champagne noir de bomba manandenga mboka po bientôt avaka ba le 19 ele kaka to na mandenga baje la vitesse nazoya wana presse na ba réalisateur na biso cameraman ya liboma ya swag avant non aleki na université malgré zo filmer boy mais autocotisa matière na moto deux fois yango bokomona bilili oyo kokende bien Lingomba Pakalinga ekobouge trop te mpo balabala eleki nazala mpe na palais malgré eza nango na bandenge moko boye ekolamba malobi bomonaka elambami na grâce ya mosala Lingomba Paka azokende moke bien koleka bino zu ezala te nazokende bien koleka bango zu ezala te. Merci beaucoup. www.potonapoto